La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, mbote bandeko bolanda Xile Botelwa TV, mbote na bino nyoso, mbote na bandeko nyoso vraiment o bolanda kaya bino Xile Botelwa TV. Bandeko nanga kokamwa ba audio ya Femme Tamar et Bimi. Alors Femme Tamar a confirmé likambo ya mwana na ye eza pas si pe mawa. Femme Tamar vidéo moka sali epesi batu ebele pasi. Même batu mususu o batikala ki penza na ngambu na ye. En tout cas, nebisa bino vidéo wana batu ebele ba inye, batu ebele ba commentaire moko oyo epesi vraiment pasi. Alors avant to kota na mozindo émission na biso na o préféré to yo kayango ensemble na bino. Na préféré vraiment toyoka vidéo wana ensemble nabino affaire Femme Tamar bison soto yebi yango ndenge ezoleka na réseaux sociaux mutu nyonso o akotaka na Xile Botelwa TV ayebi affaire Femme Tamar ndenge ezoleka na réseaux sociaux. Alors to ebite milinga oyo papa na biso ne masikatenda lobaki eza ya solo to eza lukuta ezo mona na ba acte lelo mamba mwana ya Femme Tamar ebimaki na réseaux sociaux to yaki to lobelaki ba biso ba o kutu to lingara ba polémique tenga kutu ne bise bino ngana lingara ba touchaka na bana te po na ebike bana baza sacré na ebike bana baza eloka ba ventir te ngalo ba toujours to sala na biso ba émission na biso to na biso na biso me na bana tokotaka na mozindo mamba bana te po mwana aza sacré mwana aza priorité ya liboso ya mutu me likambo Femme Tamar alobi bandeko nanga na ebite pasi onga na yoki na koyoka ezate ke o audio ba copier mungonga Femme Tamar o ba pirater mungonga Femme Tamar Oh ba pirater jamais ezate que oh ba pirater mungonga Femme Tamar ezate que oh audio moke bimi ba eza vidéo oh et donc vidéo mobimba oh audio oh nini audio te mais vidéo mobimba ebimi pona Femme Tamar epesi pasi pe mawa bandeko nanga tobanga nzambe toloba ana loba mukolo wana Femme Tamar ana père spirituel te Femme Tamar ana bato bantoura kaete normalement na makambo ndenge zoleka Femme Tamar il fallait zana mutu moko o ko interdire voir même réseaux sociaux il fallait zana mutu moko o pour le moment azonga non sima Mike Kalambai to mona makambo netango yaka ayaye na mwasi na e o ekomaka basali boye Mike azonga kasima. Soki likambo moko moni ke réseaux sociaux télémélio ozala na raison te oza important zonga na nusima zonga na makolo nzambe
bato ebele bauti olobela femme Tamar, a femme Tamar zaki mutu moko azonga nanu nsima. Bien sûr Bible elobi ne juge point, mais azaki mutu moko azonga nanu nsima. Mais vidéo oyo nauti la bino vidéo eza na elongi ya ye moko femme Tamar. Donc eza vraiment na elongi ya ye moko femme Tamar bandeko nanga. Soki ezalaki ata audio tenga to bana biso ke ba triquer po ba voix ba comment na bango ko triquer ko former ba soki pe ko pirater ba voix bato. Mais femme Tamar, pourquoi koloba boye na réseaux sociaux na biso oto ya koluko ya boma likambo ya ko boma moto na likambo ya mwana na biso oto bande ko ya luko boma moto te bokota na mwana te femme Tamar abota kenda na mwana na. Mais femme Tamar yemoka ye ko préciser bien yemoka ye ko loba na réseaux sociaux ke atika ka mwana asundo alobi yemoko ke motema makasi na nango kutu mwana kutu yanga moko na sundola ye. Ça fait mal. Et l'autre te confirmer que c'est vrai, femme Tamar a coupé la moine en Afrique du Sud. L'autre te confirmer que femme Tamar a bota kateka bota prématuré, a bota kande moine azaki déjà kufa na libumu. L'autre te confirmer pourquoi yemoko femme Tamar a bimisi likambo biso to boya ka ko bimisa na réseaux sociaux. Abimisi likambo biso to boya ki ko bimisa nasir bato bolandaka biso boyebi ke ngana lingana lobaka toujours na lingaka ko toucher na basali ya Nzambe te. So bokiti na se bomona mission na ngana sala ki pona mwana bomona na lobe bien ke mamba bana etali biso te. Mais femme Tamar au décevoir biso donc au pesi biso pasi na mitema ya koyoka maloba to ebite eza o sali ce eza ba dépression to ebite mutu e comme na problème to ebite milingango balobaki to ebite eza nini. Bande ko na otela bino vidéo wana siko to landa après to continuer analyse na biso sima. Alors ce ezambala no liboso kotina Irsil Botelo TV s'il vous plaît, partagez biso na Facebook na Messenger na WhatsApp, donc partagez biso vraiment partout. Nzambe akopambola yo meka ko partager biso partout. Lelo pena to koyeba nyonso âge ya femme Tamar bato bazo tuna âge ya femme Tamar. Lelo na ko expliquer bino âge ya maman na biso Tamar. Léon a ko expliqué bino âge ya maman na biso Tamar. Léon a ko expliqué bino pour femme Tamar yemoka leka aloba ke bientôt a kokisa 40 ans. Mais femme Tamar zana 40 ans te. En tout cas ezana mo babiloko mo mo lukuta moko toyeko mona yango sima. Mais comme Bible le ne juge point, moi to juge pe ezate. Alors bande konanga pe o bosa musala Nzambe na o continue koloba na be mission nanga bosala musala Nzambe na bino na kimia bosala musala Nzambe na bino bien pour que biso pe to juge bino te po biso to landa bino. Lelo bat baya loba o bokomi ka femme Tamar tozolo be la femme Tamar po biso to landaka bango. Biso to landaka bino makamno so bosala ka to landaka ba prière tozo kota. Mais tant bo tambola bien te il faut to ya to loba. Tant bo tambola bien tant bo kende na otengama il faut to ya to loba. Il faut to ya to loba. Et aux armalam en tout cas et puis si pasi na ba respect na ba considération o batu nyonso ba pesa ki femme Tamar. Mais lelo makambo baluki lelo mutu to komo lobe la femme Tamar mabe na commentaire nanya mi amitié baloba ne mabe na commentaire yemoko femme Tamar. Femme Tamar komi ko loba femme na yebite mobali na ye aboto na yebite mobali la femme Tamar ko ki jamais ko zo téléphone na femme Tamar tozo yebate est-ce que femme Tamar mone la ka mobali na ye to ndenge ni poko ta la femme Tamar na mobali na ye e mona na ke mobali na zaka na moi dire te na kota la boye e mona na ke mobali la femme Tamar azaka na moi dire te. Mais ils a passé alors bande konanga to partager s'il vous plaît sans plus tarder nata audio siko to partager
partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Aimez vidéo s'il vous plaît. Aimez vidéo. Tant vous s'abonner, activez cloche et notification. Cloche et notification de vous permettre yo prochainement ce qui toye na ba analyse na biso Hollanda yango esika nyonso kozala. Alors activez les biso cloche ya notification et aux amalamu. Femme Tamar akendaka kobota na Afrique du Sud. Abotaka na Congo talobaka obota mwana na ye na Congo te comme aza mwana ya liboso abota mwana na ye na Congo te. Tangu pa kendaki Afrique du Sud, Femme Tamar lekaki mbama na hôpital tabota. Femme Tamar abetaki ba concert, abetaki concert na Afrique du Sud, abetaki concert na Cape Town, abetaki concert na Djobu, azalaki na mouvement trop. Tandis que Zemine balobaki déjà ezaki na ba problème, alors fallait à se retirer na réseaux sociaux. Quand on a expliqué bino, il fallait à se retirer na réseaux sociaux. Au moins loko bazwa na pasi babatela ngo. Musala nzambe za mabete osa musala nzambe morazo mona même Bible yango mo pezolo ba mi batela po nzambe pa batelo o juize minyo na pasi osali ba nebelo zwa zemite o juize minyo na pasi zemi ya pasi ya liki ba batela kango ba bomba kango jalousement ba batela kango makasi. Mais Femme Tamar zemine zaki ka libanda vraiment Minezaki Libanda a présenté ngo partout na ba concert partout ozana zema munene me ba bengo ke koyemba ozo ke kobeta partout ozana zema munene me église bele bazo invité ozo kende na zeminyo ya munene ozo ke koyemba partout na ebité pona mbongo kaka tondenge nini eza vraiment kitote to landa audio audio koute vidéo to landa vidéo ana asi ba mame belé ba osepe na vidéo wana te mama openeza mama moboti wa boti mwana a osepe na vidéo wana te ya Femme Tamar Tolanda. Les enfants ne sont pas mon point sensible. Il y a longtemps que maman kaso boti mon otiki, aobela otiki, eloko botiki. Je suis la maman de Joyce Viciel Axael. Tu vas avoir plus d'informations sur moi. Attaque-moi sur mon plan, mon point sensible. Et mon point sensible, moi, il y a maman Langa, c'est ma mère. Touche ma mère, tu verras. Si tu veux bien m'attaquer, Simba Mamananga, rançonne-toi sur ma mère. Viens parler de ma mère. C'est là où tu m'attaqueras plus et tu atteindras tout le monde de chez moi. Que Dieu vous bénisse. Ça, moi, les enfants ne sont pas mon point sensible. Il y a longtemps que maman kaso boti mon otiki, aobela otiki, eloko botiki. Je suis la maman de Joyce Viciel Axael. Tu vas avoir plus d'informations sur moi. Attaque-moi sur mon plan, mon point sensible. Et mon point sensible, moi, il y a maman Langa, c'est ma mère. Touche ma mère, tu verras. Si tu veux bien m'attaquer, Simba Mamananga, rançonne-toi sur ma mère. Viens parler de ma mère. C'est là où tu m'attaqueras plus et tu atteindras tout le monde de chez moi. Que Dieu vous bénisse. Maman, est-ce que bozawa, toba papa, toba maman, bandeko bolandanga, boyoki o Femme Tamar alobi. Est-ce que parents, Femme Tamar na ebité? Na ebite no ozwatan yo simba mwana no moko boete obimisi pena mwana na ebite Femme Tamar obota abota ki na césarienne to bota ki na normal to ndenge ni mbeli pena ba pasoli yo penza ba bimisi yo mwana to bimisi pena mwana no normal osimbi mwana no boye mama oyo yebisepso na internet ke mwana aza point sensible na ote mama olukuta na esi bino bandeko bolimbisanga vide so na yoki mungongo a Femme Tamar makambo lobaki ezo pesanga kanda pourquoi na yebi valeur a bana yaya oyebi combien bazana bana te ba olela nzamba pesa bango bana oyebi combien bana moi je prie chaque jour pour na bateau bana te nzamba sunga bango pesa bango bana nzamba accorder bango chance nzamba accorder apesa bango joie wana ya omona elengioza na bana mama yoke loba bana ba point sensible na ote mama na onda point sensible na mama no place azana lili
na mama ya femme Tamar esika oza oyoka motema pasi. Soki yo moko ozalaki point sensible ya mama na yo, et comment oke koloba ngo na internet ke bana nga mwana za point sensible na ngate. Oke no pe koloba nga mwana za point sensible na ngate. Mwana wapi? Mwana wapi bana wapi obo za point sensible no te mama. Bano yo boti. Bano ba makila na yo. Bano onyo koma pona luka mbongo. Femme Tamar luka na mbongo pona bana te. Muso luka na mbongo pona bana te. Tuna ba paro ba nyoka ma pona luka mbongo po bana bango bazala bien. Ba paro ba onyo kwama pona otangisa bana. Au mois de décembre ucho zala ba parents ba beti mutu pona olaita bana. Ba paro ba beta apena mutu pona otangisa bana. Ba parents boko melanga na ba commentaire s'il vous plaît. Moi n'a point sensible te. Femme Tamar pasteur. Aza chantre, aza pasteur. Mais pasteur alobi ke nga na motema makasi. Un pasteur. To ebite. Nzambe nda obimisa bino. To bino moko bo omi bimisa. To milinga ngo pene zipi. To yebate. Ya boye bande konanga to bolingi to lobato to lobate. Peuple congolais to tiko tambola na ignorance. Peuple congolais to tiko tambola na eloko mo ba zipi biso na bilongi. Mabe ya peuple congolais so mutu moka yeli biso ka ba prière kobondela na mawa kolela to lati. Peuple congolais za mutu moka lata kamawa lokwa lika mususu. Mutu musu akozala na vrai mais soka bimika ka yeli biso ka kolela azo flatter biso ka na obondela zo bondela zo lela zo bonde tomi pesi pa tomi bambi pene na ye to komo monemba moko se to komo monemba moko aza sans lisumu to komo monemba moko tantine sans péché na yebisa rabino ba pasteur nyonso bomona na Congo to aka na 4 to aka na 20%. Et bah pasteur malamu. Tout comme si na ko réduire on peut na 10%. Et bah pasteur malamu. Nyoso o bati kali. Bakimpuaka na bakimpuaka. Na ebisa rabino me. Na jijara nga te po na ebi na ba relation na bona banzambe te. Na jije na ape femme Tamar te. Relation ni na nzambe na ebite. Na lobite kaza faux pasteur. Na lobite kaza vrai pasteur. Mais ezo monana. Tala, mukoni de abo mona Joël Kabasele. Pour même sous femme Tamar, azoyeba signification ou il y obatake na mutute. Femme Tamar ba consacra qui est pasteur. Na minute aza chantre te ke o chante sa makamloko ba tunyoso aza pasteur. Aza pasteur. Boko mona Joël Kabasele na buzoba o. Toke na mama Sandra Mbouyi. Est-ce que beaucoup de gens Sandra Mbouyi na buzoba o? Toya na lor mbongo. Toya même na Rosny Kaïba. Rosny Kaïba o azaka ka chantre de chantre ka de l'éternel. Azaka chantre de l'éternel. Aza pasteur te. Mais t'as la comportement Rosny Kaïba. Abala salaka 2 ans na libala obo tate. Mais tant azwe mwana na ye akimaki réseaux sociaux. Ayo bota bébé talatina à qui mes réseaux sociaux. Nzambe soit pesio mwana na pasi. Osa serviteur de Dieu ou pas. Yaya nsoko sali ba ne belo zwara no zemi te nzamba pesio zemi. Zonga sima. Zala na attitude ya mabondeli kima réseaux sociaux. Ko linga mingi caméra te. Ba témoigner monye na nzambe soko boti déjà. Vana na chambre no vana na ndaku no témoignera monye na nzambe mais soko boti yo ko bimisa témoignage no en public. Femme Tamar zaki tous les concerts azo kende. Ba obenge boake beta, ba obenge boake bwe, ba obe no mema zemi tezemi ya liboso batela. Zemi ya maladie te bien sûr mais ba batela ango. Aucun des concerts au cas. Pour bana bazaki na bango point sensible na été. Ce qui moi na zaki point sensible ya femme Tamar alinga vanda pina na zemine pio.
Mais femme Tamara boti na Afrique du Sud, ye moko ayebi ke mwana za invité, ye moko ayebi ke mwana kufi. Mais azonga Kongo zaki ka mwana, nzamba pesinga mwana, na boti, nzamba. Le reste, mwana jige zate. Mais maman Tamara, s'il vous plaît, se retirer na réseaux sociaux, vanda na sezonga na makolo nzambe. To bandela ke loko maiki kalamba ye wana malika ye ko senga pardon na internet mobimba ye ko senga pardon moko ya fier, pardon moko ya charisme, pardon moko ya VIP. Mais na miso ata batu ba obo ya pardon na miso nzambe nzamba moni motema na sengi pardon. Soko kende ko luka papa ne masika tenta na bandenge na bino, o senga pardon et ozala mieux. Et osala mieux. Mais soko osala ngote, femme Tamara yebake, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Na ota la façon batu ba commenter ba photo et surtout vidéo oyo femme Tamara lobi buso ba o façon batu ba commenter. Okokolo bata priorité nangeza Jésus-Christ. Okokolo bata priorité nanga eza Jésus-Christ. Soko toucher nzambo nga na sambela ndo mona nga na oya mabe. Mais femme Tamara yo ba priorité nangeza mama nanga. Soko toucher na mama nanga. C'est que mama femme Tamara pa kufa te. Pour femme Tamara ye moka ya betela biso lisolo mama na bango akufa kutu mama. To batu ba ko douter na masolo nyonso beta. Batu ba ko douter. Servante de Dieu, mama Tamara. Zonga na makolo Yesu. Fuka malela na yoka kina video wana o papa Tamara bande koloba batoyo o bazoloba na kobeta bino 12 bokozwa 12 na yoka ki femme Tamara bande ko sambela mpanja zoloba nzambe zongusela biso bato bakei bazonga bato bakei bazonga ndeni soki femme Tamara oza muke oye na internet balobi yo lobi totie balobi no yo pozongi balobi no yo kozongsa bato wana bazonga ndeni mama zala simple. Zala simple. Zala simple. Femme Tamara leka na émission, ezaki pa maman si je me trompe pas. Aleka ki alobaki aokende ba 40. Mais femme Tamara a mwana 1992. A mwana 1992. Femme Tamara bomona kazaka mwa mukie. Amukolote alata latane ba robe nyamine na zana ba look ne moko o alingari e comme c'est mukolo alata ba look mo boye e comme c'est mukolo mais femme Tamara amukolote peut-être ba look ne o lata ebimse mo mukolo yanga linga ki pe amatia mo age mukie ba mone mukolo mais amona mukie amona 1992 amona 92. Lelo so femme Tamara osilami na yo vandi na yo bato nyonso boya na makambo na internet omona boya na bango na ngoli sute ba otika o ba vanda bango kimia mais soki yo moko zoya na ba réponse balobi boye oye balobi boye yo poye balobi boye yo poye omona babanoke luka ko kundola ba ex ba oya ko bima ngana bima na yenga ba ko ya ko bima na internet mama pasteur. Bakoya ko bima na internet pasteur a se comporta différemment tant de ba consacré yo comme pasteur comportement no ya liboso wana il faut changer yango pasteur il faut se comporter différent il faut tout mon changement tango ba consacré ki yo te na tango ba consacré yo il faut ezala changement il faut ezala consécration on faut aimer ma changement. Faut aller na changement. Dodo kamba muta consacrer kiyote. Eza pasipe mawa. Lelo batu bolo ba mobile fama, mobile Tamara landa moste. Boso mosa moni la mobile boye bane. Po femme Tamara omona na ka ama tata. Femme Tamara omona na penaka tika kalikambute lokola fayulu. Femme Tamara omona na ama tata. To mona ngoka kame. C'est regrettable et ça vraiment pas si peu mawa. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît la famille.
Partagez s'il vous plaît la famille, partagez vraiment vidéo na biso, partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partagez partout. Nzambalola akupambola yo. Eza pasi, eza vraiment pasi. Lelo bat boze la femme Tamar le 25 janvier na jardin botanique kuna bat boze la tanga beta ba botanique ne on a sala plein. Asala plein to monaka. Est-ce que o sala lisusu plein? Est-ce que ezala lisusu ndeng moko? Et le côté remarqué na femme tama rolinga mingi succès ke makambo osala tanga zaki na poto liboso to monaki tanga zaki na poto liboso to monaki to mona femme tama ndenga komaki na nani na ya komike na okitakini mukolo boya kozwanga na aéroport to monaki tumonaki bamagambwana nyoso tumonaki mama salela nzambe na kibonzambe kosalela nzambe na kimusunite tango za pasteur tala comportement ya ba pasteur o baza nzinga na yo tala comportement ya ba pasteur o bazaka nzinga na o baza peni na yo te e ba o baza osela nzambe ya solo ba o ba consacra lokola pasteur nde ba consacra kiyo ba o ba consacra vraiment lokola pasteur salela nzambe na solo longwa na ba fitilité musala nzambe linga bongo te soko osela nzambe pona mbongo ebeta o lelo bato bakenda ba jardin de ba obima tozaka na babitunga belebele na babitunga mpesa eyebani te so baza vrai to ya lukuta toyebi te mais conseil to opesaka mama Tamar zonga na makolo ya Yesu eza trop tard te zonga na makolo ya Yesu lele pa nzambe si réellement lelaka nzambe obengaka lolola zonga na makolo Yesu lele pa nzambe et oza malamu mingi. Merci na abonné to ya Irsil Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez biso partout car ndenge ezalaka. Tokutani na bino à la prochaine occasion. So Yesu Masia azongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.